Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbuna Film avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon kata avec de bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Mesdames et messieurs, chers abonnés, merci de nous suivre de partout où vous vous trouvez. C'est Samy Kony, le présentateur officiel de votre émission Nouvelle Vision, qui est une émission à caractère socio-culturel qui parle de tous les sujets d'actualité. Je ne cesserai de vous le dire qu'au cours de cette émission, nous parlons de tout ce qui intéresse les Congolais, les Africains, pourquoi pas. Nous parlons de l'actualité politique, de l'actualité musicale, de l'actualité religieuse, des phénomènes sociaux. Bref, c'est très simple pour entrer en contact avec nous. Il vous suffirait de nous contacter au numéro affiché au bas de votre tablette, écran, ça dépend de votre ordinateur. Et nous viendrons à vous pour parler de vos activités, de vos affaires. Alors, messieurs, dames, aujourd'hui, je reçois pour vous un serviteur de Dieu. Il est prophète de l'Assemblée Dieu est amour, la cité de l'amour. Il s'appelle Miché Peleinga. Avec lui, nous allons parler de l'actualité religieuse dans notre pays. Nous allons parler de la mauvaise conduite de certains de ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu ici en République démocratique du Congo. Nous allons parler des antivaleurs dans l'Église. Nous allons parler de tout ce que nous trouvons anormal aujourd'hui dans nos églises. Les pasteurs se prennent la tête parce qu'on est pasteur, on se permet de tout. On se permet d'abuser des femmes mariées, on se permet d'abuser de nos jeunes sœurs, on se permet d'escroquer en plein jour. En tout cas, Jésus dénonçait le mal des pharisiens, des séducéens, des scribes, des cananéens. Il dénonçait le mal, Jésus sur terre. Et pourquoi pas nous? Nous sommes journalistes, nous ne faisons que notre travail. En tout cas, moi je trouve anormal qu'un pasteur, parce qu'il se fait appeler pasteur, il doit se permettre de tout. Avec le prophète Miché Peleinga, nous allons en tout cas parler de la situation religieuse ici dans nos églises en République démocratique du Congo. Bonjour Moussa Nzambe. Bonjour Papa Samy Kony. Moussa Nzambe, l'émission sera bilingue. Nous allons de temps en temps parler en français et en lingala pour une meilleure communication. Ça ne vous dérange pas? Pas de problème. Nous sommes prêts pour répondre en français, même si à lingala nous sommes là. Voilà, mais tout banana on a lingala pena pour tout côté pena na masolo. Bongo tout solo na biso na mwandinga dimi hein. Voilà, Moussa Nzambe n'a présenté en tant que prophète. On a rappelé comment on a Michel Peleinga. Voilà. Oza Mokambi a Assemblée Dieu est amour. Assemblée Dieu est amour et Zomi Wapi. Bon, l'Assemblée Dieu est amour située à l'avenue Kenge 125, direction Birmanie,
dans la commune de Nguringir. Yo za jeune boy. L'église en ya yo to yo za pe parmi bakambi, za moko bakambi. Bon, papa Sami, le bip bien. L'église est à Moutoute. L'église est à Nzambe. Naza responsable gérant au Nzamba Télémissinga pour na kambali botana na katia ministère Assemblée Dieu est à mort. Merci beaucoup Moussa Nzambe. Moussa Nzambe. Tous autres traversé crise moro d'identité lelo parmi basali Nzambe. C'est-à-dire quoi? Comment on mutumo boy sika outité boy ba origine na été maman bomoni na TV. Alors se prétendre y est prophète, y est pasteur. Est-ce que kokiko bete la biso na mukuse? Parcours na yo banani baza ba papa na ya molimo ti lelo au Kamba église Assemblée Dieu est amour. Merci papa pour la parole. Mutumorote akoyi kolobake auti je ne sais pas nanzete mbala moko sibitement sauf que Jésus qui est notre idéal Dieu ou akita mbala moko nanzela mutu mais tout ici comme encore et puis les autres ont continué chemin parcours nanga na outi na église la Corne de Sali. Il y a révérend docteur Epaphras Manzanza, les chasseurs de démons. On était là-bas et il nous a encadrés, il nous a formés. Et Nanzela Naye, ministère est confirmé. Et puis marche wana te kolongwana et puis on continue marcher à marcher. Tout comme tout est accompli. Église centre prophétique tout est accompli par prophète Kale Kabasele. Et par là aussi Dieu nous a fait grâce. Et les autres ont continué chemin na bisomoko. Voilà. Est-ce que yona batata no ya molimo le pasteur Manzanza tout en combo bokaboni na ndenge ya malamu bapamboli otan ozokende to ezaki na moi ba divergence mo bonde celle que moi distance lelo entre bino. Ouais, merci. Moni tango tuni question na seki makasi. Moni kolo marche des fois Bible bina Amos 3 verset 3. Ceux qui batumi balé ba yokanité ba kota molanzela mokote. Ezabongo tozaki c'est mon papa. Tozaki wana et loko mabeza quitté. Maintenant moi je fais marche mususu et puis papa Zali. Et loko mabeza te. Merci beaucoup prophète Miché. Moussa Nzambe yebisa biso nano hein. Ozali prophète par conviction. Ozali prophète par appel de Dieu, tout par révélation. Merci pour la question, Anna, parce que tout le monde a un prophète, et tout consort. Au moment ce qui tout est dans Jérémie chapitre 1 verset 5, Bible ici dit que Nzambe a établi Jérémie na pona ki uta libuma mama na yo et na établi ça qui peut na consacrer que aux la prophète. Au moment problème est na biso ko babota makamosa la Nzambe mais ba koma kamosa la Nzambe te. Ozomona dès le sang de ma mère, Dieu savait que j'étais un prophète et puis je le suis un prophète. Mais Nzamba benga ondenge nini? Na kona yo ki bien intéresse au répondre na mutu non. Nzambe sera benga ndenge abenga par révélation, par appel de Dieu. Tous les prophètes, c'est le pose qui a permis la pasteur Manzanza. Il y a un peu, non, on a fait taille. Pour tout vivre, on a qui Mikolo. Il y a un prophète, comment prophète ndengini? Oui, normalement, Nzamba benga na appel. Dieu m'a appelé d'abord. Et puis Lelo a appelé Singa Moussala. Mais avant l'appel, il faut savoir que Dieu commence d'abord à consacrer mon tout. Vous comprenez? Hein? Nzamba consacré dans nos motos. Après, il y a Bengaye et puis il y a Pessie Moussala. Nzamba Bengayo Yemoko, ça prophète Lelo par appel de Dieu, c'est ça, non? Oui, par appel. Voilà. Donc, Yeb Sabiso Siko Lelo, tant Nzamba Bengakiyo. Message na ya Nzambe ezalaki nini pa na yo pour transmettre na peuple de Dieu lelo. Oui, c'est bien question na sepel nango parce que tout le monde a l'église pébélé, ba pasteur belé, ba tout belé. On dit que l'église pe banda disons 13 ans, 14 et tout comme ça. Mais peut-être le responsable ou le visionnaire de cette église là a une mission té et puis a un message té à quoi transmettre le peuple de Dieu. Mais comme ils ont accompagné ce Massia, tout s'engage. Bon, dans le Bibongo parce que ma mission au Nzambe à Pessingaï, ils ont proclamé amour partout parce que
Sans l'amour, c'est impossible na moto akotalola. Sans amour, c'est impossible na moto à rencontrer Seigneur. C'est que amour babine aimer ton prochain. Toke koloba quand toloba ton prochain, c'est que papa Sami. Tant balobi aimer ton prochain, yo kolinga moninga na yo koleka ndenge na yo au grand jamais. Voilà. Ça veut dire quoi? Pour comprendre la parole de Dieu, ça demande batou bazanalito ya molimo. Omoni parole oyo, eza mal interprété. Et puis aujourd'hui, les lois ont créé des dégâts dans la société, dans la Nzambi. Lorsque Dieu a parlé, aimer ton prochain, ça veut dire quoi? Sur le plan spirituel, Dieu voulait juste nous parler que aimer l'esprit. Qui est ton prochain? Quel est l'esprit? L'esprit de Dieu qui est à toi. C'est ça. Il y a un Bible qui interprète. Bible Bible eza bégayement ya Moïse. Mais Aaron a interprété le peuple Israël pour comprendre Moïse à l'obénin. Parce que la Bible est un message voilé. Les autres a dévoilé pour comprendre. Mon message est que Batou balingana pour place bolingweza bomoko ezalaka. Oui, parce que bino na bino pe ba pasteur boyo kana raté hein pasteur wana ça il faut le dire. Tout le monde on a ba bandal na ba kalamu tout ça au monde un pasteur par exemple des églises sur une même avenue mais ba pasteur ba solate. Mon église ba église mo italana boy bango na bango ba solate. Mais bino nyonso bo te yaka lilo bana nzambe. Qu'est-ce qui fait que lelo entre vous les pasteurs boyo kanizate? Voilà. Boyo kanezate, il faut comprendre que place boyo kanezate c'est que amour est zate. C'est que Nzamba zate. Ah oui, effectivement. Parce que Dieu est amour. Voilà, Nzamba pambolo papa Sami parce que comme déjà la vision, Dieu est amour. C'est que l'amour est sangisaka. L'amour est sangisangai na intel to sangani to komi mutu moko. Parce que mission Nzambe ouais Yesu ezake asangisa biso to koma kaka mutu moko. Yango zo mona bolingo ya mwasi na mobali bango mibale bakomaka mutu moko. So siko ngai pasteur, ngai mosala Nzambe. Nazo inculquer bato Nzamba tindelinga yina intel. Boaki c'est intel. Au mona te rancune waneza ya Nzambe te. C'est que biso tant toza na kati ya bolingo et sengeli to produit ba fruit amour. Fruit amour eza séparation te division te. Merci beaucoup Mosala Nzambe Michel Peyelinga. Peyelinga. Voilà, Peyelinga. Ok, c'est vraiment compliqué, hein, comprendre. Naransi, réponse nayo et c'est ici mon ami d'enfance, Mister Jawal Piskabalanda depuis Paris. Il est là qui Thomas Tananga Piskabalanda, Mister Jawal. Moko yaba fidèle abonné, il y a émission Oyo Nouvelle Vision. Pasteur. Tonisko toko tapina na masolo ya mokona lelo parce que son abenga ki lelo c'est parce que il y a beaucoup de choses qui se passent lelo na ba église na biso ya Congo. Bino basai na Nzambe bokomi ko profiter na position na bino en tant que serviteur de Dieu pour na ko nuire si je peux dire ba fidèle na bino. Avant on a banda. Yebsa biso. Est-il permis? Est-ce que Bible ezo permettre que tu juges basal Nzambe? Bon, Bible lobby te juger basal Nzambe et permettre en côté. Ce qui t'entend dans mon kanda ya Romains chapitre 14 verset 4, Bible lobby, qui es-tu qui juge un serviteur d'autrui s'il tombe? Ce qu'a quoi mutaote mise Nzambe. Mais et lobby te que Mosala Nzambe a s'habituer na kokwea et puis nano Bible pe qui se va juger. Papa Moutonio Sotaza pasteur. Combo pasteur est à titre. Pasteur est à titre. Mais c'est pas dit que un pasteur est en hausse à la Bamakamba va juger. Moutoumousso akola ta combo pasteur, maza pasteur. Moutonio Soza pasteur. Au monique pasteur est à titre. Moutonio Soza mkape na tongo na komi pasteur. Yango zomona ba chose abominable les autres salamana église les lots. Bato banda kotalisa ba maboko kala lelo bazate tout le monde va s'introniser na kati ya makambo ya Nzambe
Mais au moment que mutumo kazolo ba makambo dehors la Bible mais il s'est autoproclamé pasteur. Bon tout ça est quoi na mutu ya ba basala nzambe ba osela nzambe basala nzamba solo bazana mboko oyo. Mais troté. Bazan de mingite Bible binim. Et langeza munene mais basal bazamuke. Oui baza troté. Basala nzambe baja je les respecte tous les hommes de Dieu. O bazo sela nzambe coup de chapeau. Mokonzo abenga biso na musala solo azali. Mais o tozo vivre les lots Bible binim. Et ça, se focaliser, diable à comprendre que Bonzambe, sans Bonzambe, n'a pas comme plein papa Sami. Alors, à Salini, a mandaté, ba serviteur na les lois, a bango ba prophète, a bango ba pasteur, a bango Bible qui ba koko tatina lettre, c'est ba se to proclamer, basé à Nzambe. Tout ce que l'homme a bien. Place au commis, on a une place au linga qui au coma. Obi diable a sali batunaye a créé ba pasteur, ba faux prophète. Jésus avait déjà annoncé. Mais la question dans le placement on a tout dit que est-il permis de juger le Bible et lobby nani a koki ko se permettre sali tout ça. Mais Yesu abana ko juger ba sali nzambe. Yesu abana ki ko critiquer ko révéser bango. Papa Sami, nangina lobelo moko peut-être ils a la scandale mais ils a la scandale te pona bana nzambe. Est-ce que webike bateau baza dans les vrais bateaux ba yebi connaissance à Bible. Yesu normalement ayakande pona ba pasteur. Est-ce que bien? Parce que ayeba ki soka yeko bongi sa tête. Makole kolanda réflexion puis marche à tête. Yesu ngana yoka Yesu alobake ayaki ndepona les brebis perdus de la maison d'Israël. Ba malade ba tout ce bateau baza na bokonono na ndenge spiritualité. Yango na yebisa ki yo papa Sami moni Bible oyo. Soko tangi kaka Matthieu 10 les voleurs ote ipe batu moyibi sans kokota na kati ya révélation o eza o pesa ka vie eza moi passe. En vérité Jésus il était venu pour na ba docteur ba pasteur o ba bande ko ndur bana na nzambe nerer na biso loko moko. Est-ce que oyebi ke fait sakana eza histoire moko eza révélation o lelo et sengeli bana nzambe ba comprendre que ozana tanango. Bible yebisi biso masanga ezalaki na kati ya fête masanga silaki. Et jusqu'à tel point bato bakomi ko déclarer masanga mais Yesu aki ko sa nini aki ko sa la miracle ya ma ye koma nini et koma vino par là dans le monde des révélations elingeka elakisa biso que non évangile mabe wana déjà sili et comme il y a un moment où siko évangile où eza maille eza parole et comme siko na comme siko vino où eza Saint-Esprit yango zo mona ke bato belé bazote bato bazobongo na te parce que tote bato mingi na bonzoto papa yango mona sengeli amour ya bon Moussa Nzambe na bien Moussa un pasteur tout prophète bref un serviteur de Dieu où azako abuser des femmes mariées azako abuser de bande on a biso abasi bako escroquer bato en plein jour lelo lipamboli ekoma moyena mbongo Yesu alobi bozu ya ofele bo pesa pe ya ofele mais bino lelo basali na Nzambe bokoma po lelo na pambolama il faut na pesa nanu et après ekopesa melanga yebisanga nano Moussa na Nzambe oyo azo abuser azo salir kombo ya Nzambe azo escroquer kasi na kombo ya Yesu tu vas droit rejuger été voilà na nabisa ki biyo bien ba oya Nzambe abiba oanga bayoka nga na mongongo nanga et puis ba tosaka ngai omoni tant Moussa Nzambe azo ko abuser ba femme mariée na avant na kota na séjour na kopesa moi témoignage moké na sepela kopesa témoignage dans le jour sabato tant na bandi Moussa na kebe évangélisation maison par maison na kota na foyer mo na kete ya bango sango malam alors tant na koti na moni maman moko boye a koti akangi nga porte abenge ba locataire moi j'ai pas compris papa Moussa Nzambe to yambio na fandi. Et puis, na mon abimil banabi papa zelanga abimi abengi ba locataire na bango baye. Et je vite compris ba locataire na mon ba mon apporte wapi. Oh, nabi na sali ne ce problème. Na mon aka locataire moko comme na za Nzambe, alobité, yete. Par là bana moko baye ko avouer que non, il y avait un pasteur, un prophète plutôt, ayaki lobby ayaki côté aibi ba téléphone na katandako. Voyez les problèmes au biso to za na ngosiko le église. Ah bon? Ayaki côté aibi koiba. Aibi ba téléphone mais tala siko ber yo sanine e ko elanga na ye ngati mna yibi. Alors il y a des vrais tombes de Dieu au Namboko Baza
mais comme il vrai hein, munguna y est déjà colonna ya mabe alors abasani babe bisi déjà témoignage ya ba o ya vrai ozomona neti moto azo abisé na ba femme mariée est-ce que ça mosala nzambe réellement bazé belé ba pasteur abo oui, tout le monde on a ba réseaux sociaux qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur les réseaux sociaux mosala nzambe pardon na kati yote tout le monde ngai na mona sur Facebook un pasteur qui a déshabillé une femme en plein culte et ça la coûte tour du monde image wana. Mais est-ce que normalement c'est pas un pasteur? Et comment wapi ko déshabiller moi c'est la Bible? Parce que au moins papa Sami, biso sengeli subasima na biso ezala la parole de Dieu. Est-ce que na kata Bible mon a qui place hier sur longoli moi na moi c'est ba tous ceux qui a déshabillé exacté directement on comprendre que oyo azaya nzambe oyo azaya nzambe te. Na biso nini? C'est pas dit que tout le monde a bengami pasteur prophète, né azaya nzambe. Non, ce que tu baba ondeni. Voilà. Omoni okoyeba musala nzambe solo vraiment naningaki natanga verset moko ya Bible. Oui, vas-y. Naningaki natanga verset moko ya Bible pour te faire comprendre. Bien que en attendant au luka verset ngana exhorter nanu bandeko balandi na biso na pesimbote na Ricky Nemiala depuis Londres partenaire officiel ya émission Ricky Nemiala to sa rande to lobaki na souhaiter bonne guérison na tante nangai Nicole Kachalet depuis Canada. En tout cas, que le Seigneur te donne une santé de fer. Gros bisous à Chimène Lema, Molongani Itokele Masaba, un Congolais qui roule dans une voiture de luxe en France. Père Yanolan, na bébé Princilia. Ouais, moi ça, Nanzambe. Ouais, on a vu verset. Ok. Et ça, dans le chapitre Nini, Matthieu 24, verset 15. Ok. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, et que celui qui lit fasse attention. Ozomona, babi tangu tokomona abomination, désolation, n'est-ce pas biloko eza abomination. A déshabiller moi sabato. Ata natina na lobelo aza vrai ou faux, mais yo moko zo comprendre. Et puis babi tokoye babango na mbuma na bango. Nzete na nzete koye bango. Bible bi ata mutu a se déguiser. Bible bi le diable se déguise en ange de lumière. Mais en vérité aza ange de lumière. Il y a des hommes il y a batu mususu amisali musala nzambe mais alati pour soi-même. Oui, plus que tout le masal nanzambe. Musa nanzambe. Comment les lots égoïsme eza makasi nakati na bino serviteur de Dieu. Au moins Musa nanzambe moko asa a vivre na bourgeoisie, à tambola na cortège, costume à chair et tout mais kasi ba collaborateur na ba malheureux. Au moins le pasteur Moussousou, patron d'une chaîne de télé, ba master, ba caméraman, ba journaliste reporter na ba chaîne Moussousou ba pasteur, oh ba yeba na mboko yo. Mais, il faut raté 4-5 mois impayé. Comment se fait-il? Un pasteur égoïste. Est-ce que motoazo sala, motoazo alingi kosa roger nyoso? Est-ce que ça pena mosala nzamba solo? Omoni ko juger mosala nzamba solo ou pas, eza domaine à nzambe. Mais na ngina lobelo moko. Égoïsme d'abord eza nzambe te. Kinga na peli, mais entourage nanga ba malheureux. Pas malheureux. Naza na deux aspects na rolobela point O. Égoïsme eza nzambe te na basali nzambe. Babiloko botango tozomona esengeli to dénoncer ndengo lobi. Mais okoya ko condamner mosala nzambe mosusu ke yé atombwami ba sentir ne batombwami teza deux choses. Papa na ngai. Omoni Bible obi l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Même attend mutoza liboso kuna akangi mais comme non c'est nzambe. Nzamba za na possibilité pe ya kofungola ba porte na ndenge na ye. Bible ici biso na 1 Corinthiens 15 verset 58. Ainsi mes frères bien-aimés, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre de l'Éternel, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? On ne travaille pas pour les pasteurs, mais tous travailler pour Nzambe. C'est Dieu qui paye. Même à ta pasteur à cause de minimum à Kangi Banzane, mais Nzamba a la possibilité de faire le porte à fouti. Mais na cadre net égoïsme, ce qui autant na 1 Timothée 3 1 à 5 au monde qui Bible bi Nathan suko koma temps difficile ba talisa babiloko ba to ba koma mutema 15 ba to ba koma ba égoïste même basali Nzambe. Mais oui, oh papa.
Oui, bato ba comme ba égoïste, bato ba comme ba insensible. Amona mutazo souffrir boye. Mais pour ça il sait rien. Ozomona, babilo kwa bongo mais ça a deux aspects. Soit okoki ko condamner mais okoki ko potala l'autre part que omoni pe mutu mususu. Tant l'homme de Dieu pas souffrir na œuvre boye, ya kangi maboko. Tant nzamba tombol biso tozalaki biso tokembi. Ozomona, témoignage ya mutu eza témoignage moko boye esengeli mutu ayoka ngo na deux sens. Okoki ko yoka kanga te esengeli po yoka baninga nanga na profiter ko lobanete eloko. Eza neti na basala nzambe mususu moninga sali mabe. Est-ce que biko ko kotoyer pe okuta na yo ce que ya mukambo sala ki eza mabe? Oui, on peut dénoncer tout nangina bisolo moko. Omoni satana aza destiné pour en faire. Pour na lifelo mais soki tana ena no kokite mais biso to komo tindika ena en faire avant. Obi que même justice nzambe etele mais la biso. Et ça, tu dois vivre dans l'église, tu dois vivre dans le monde. Et ça, prophétie, c'est l'accomplissement de la prophétie. Oh, makambo tozo sola lelo ba banti valeur na l'église ba pasteur biso ba pasteur tozo abusé yeso loba na ngokala voilà mais ba Christ nde batanga raté batinde bazo tanga te bazo mona ngolo quoi une chose spéciale yango na ngina profiter na biso yo nous sommes une nouvelle génération de Jésus-Christ otoko dénoncer misala ya satana o alingi a kotisa na musala nzambe et puis satana kolonga bisote nouvelle génération La carte nouvelle vision lelo. Voilà, la carte nouvelle vision et puis balimbisanga nazolo bapé deuxième réveil. Bino boza deuxième réveil. Deuxième réveil. C'est-à-dire quoi deuxième réveil? Réveil premier réveil ça lelo deuxième réveil. Voilà, pourquoi on a dit deuxième réveil? Parce que bah papa na biso gloire à Dieu bah nanzela na bango lelo to yebi réveil na mboka oyo na pamboli bango. Boba ba Congolo ba benga ba fulusi quoi. Ba musée Aidi na bala ba pasteur Sonic Afuta, ba pasteur musée Aidi na bala Alexandre les lobbies sopé marche mais to moni pe ba évangile était imi mais ba to mususu pe to yamba kango mabe lelo yango zo moniza na problème surtout na mboka yango zo mona nza Dieu a suscité une nouvelle génération au ba ko célébrer ce combat sur na valeur. Parce que kulutu tamboli mabe. Non. Kotambola mabe c'est trop dur. Mais nzamba suscité kaka génération pour na ko redresser ba miloro mususu. OK. Ba tamboli mabe. Il y a na ba biloro mususu eza à côté. Alors il faut tozongisa makamunyo so eza la basée na o eza parole de Dieu. Merci beaucoup prophète Miché. Prophète. Eza eloro moko boyinga elegela ngai. Ba Christou, ba chrétien lelo bazo ba yebi lisusu ko sambela te. Jésus a dit dans Matthieu 6. Abane on a 5 ti na 6. Vers Matthieu 6 chapitre 5 verset 5 à 6. Yeso lobi tango lingi ko sambela kota na chambre na yo. Nan kuku sambela nzambe amonaka na secret na kati ya kuku ako récompenser yo mais lelo tozomona ba chrétien ba yebi ko sambela te le mot Christ lelo so sambela faut ba tutu ba yeba ke na ndako wana mutu azo sambela ako étaler vie na ye ba mbwakela ba donc ba prière comme le rôle ba mbwakela o mona pena que mutu azokoka donc c'est comme si azo sambela pour être entendu des hommes. Finalement, vous prêchez quoi aux gens? Même le lenga ressemble kokota en contact na tata mokeli bo la sabatute. Bo la sabat bote ya batuka prospérité, bote ya batuka miracle voyage, mais bon la sabat même pas comment entrer en contact avec Dieu. Pourquoi? Ouais, merci pour la question papa Sami et là on a encore le belo comme Bible est détaillée. Bible peut le bimé. Au moins tu as verset moko ya Matthieu 24 babi bato batangaka esengeli ba comprendre makambo. Au moins lelo na ko koloba eza problème et enseignement. Bato mususu bazo agir makambo nzambe na ignorance. Alors moto azak déjà na information moko ba kotia na moto. Alors tant yo koyele pe information mususu et que ça la vraiment difficile pour attirer information ba yebisaye à bas âge azo oyayo pour ba Christ vraiment se fier mingi na message ba pasteur au lieu ba yo kapenza o Bible ezoloba
Donc pasteur mo so baté ya kaka sur so qui a terre kaka sur prospérité, bato batika lika awana. Baebi même pas repentance, baebi même pas le but il y a évangile. Nangana loba oui, ozolo ba makambo solo. Mais prière. Ndenge Matia lobi wa. Kota prier en secret. Moi je vis na l'église musu prier en boakela. Bakufa. Banani kuna basala so nini. Nzambe po banzima kengana sambelaka. Non. Vous savez, depuis peu ndekozolo ngana, depuis po banda ko bomba bandoki ngo pe bakufa te. Bakufa te. On se comprend. Yango mona que nous Dieu nous a donné la mission de l'amour pour nous unir batu ba comprendre. Est-ce que nous na lingi on a routine de l'homme tokufa? Eh papa Sami. Prière, babi prier en secret. Exacto banda ko ganga. Ouais, t'allais vina pour la qui ça Bible lobi. Soko sali bongo. Tata no alikolo nem to agriaka. Ezabi sauté. Nous on voit que tu pries. Mais le beauté ba tunde bongo. Aïe 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 aïe. Combat bo combattre bonyata na bo ki bombe. Si bino beauté ba tu makambwana. Na ko ebisayo na ko se te proclamer mais parmi les faux, il y a toujours des vrais. Il y a aussi des vrais. Basala nzamba solo na mboko Congo bazali. Mais ils sont combattus. Dans le bibino, c'est pas que Nazolo Banayo, mais nous avons représenté na plateau nanga awa ba pasteur. Et on a le il y a de ces pasteurs bater à Bongo. Hier on parle de la prière. Hier sur le bito pambola, batuba osala biso mabe. To linga bango, po ba paga nous pe, ba pambola ba linga na kaka bango na ba pambola ka ba sala le lenge mo biso to osala. Mais différence c'est mon Christ eza que faut o linga ba inina yo. Au bénir, au maudire, etc. Oui. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Tout le monde, mon Christ au Sambela, pourquoi? Mais attends, à Sengi Liwa, est-ce que Moutanga a Koufaki? A Koufaki? Bible dans Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 46. On vous a appris, aimez vos ennemis et aimez ton prochain, haïs ton ennemi. Mais moi, Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu véritable, Christ est révélé. Abi, mais ngana isimino, aimez vos ennemis. Priez pour ne pas maltraiter kabino. Sala bango bolamu, c'est papa to zonga na Bible. Batu bazotangande ma comité ba chrétien, tous ba chrétien abéré. To consulter, c'est pas dit que non comme moi je suis pasteur, mam nazolo ba na berer. Yango zomona problème ezani. Bato le balanda parole de Dieu mais ba comme to komisa bato ba fani na biso. Pasteur na ngai, église na ngai, yango zomona lelo ezana trouble. Tozo baté nani aza nani kuna za nani nana les vrais nana za les faux parce que même pratique o ba vrai ba sala et puis les mêmes pratiques ba faux ba sala mais au mona que ton comme bango baza ba faux ezo bimisa image ya réveil pe bongo bonzambe mabe. Papa yango zo senga bato nyonso retour na katia parole na Nzambe. Merci beaucoup, prophète Miché. Prophète Ngai, nga pena na sele sa comporter à tout vanter. Ngai roté nga nengo lingi. Mais na se référera na makambo yeso aloba na biso que na etamboli na bango nde bokoye babango. Ah oui. Donc là tu peux beau me prêcher pasteur ngai faut na se renseigner pasteur wana vivre nini. Entourage na eza bazan ndenge nini. Ba collabo na ye. Est-ce que futaka ba employé na ye. Est-ce que so ozo répondre na ba critères wana te pasteur ezala na ebité au sala tour du monde tu es déclassé pour nga oza na valeur te. Ouais, makambolobi papa nanga na koki kopeso réseau comme na koki kopeso pe raison te. Au moni témoignage na vie montopé et salaka et joaka. Au moins dans la vie tous en a trois genres de témoignage, tous en a témoignage ya Nzambe premièrement, tous a témoignage ya bato et puis toi un témoignage ya Munguna. Ozomona soki ezana bato mususu Bible bisi biso ba misusu bakolata image ya piété mais en vérité bazana bango bato wana te. Ozomona témoignage oyo bango ba memi ndezo sala ki et contrôler que bango ba o baza banani. Omoni vrenga eza o azolo baté, eza o ngana ko sala. Parce que derrière toute action de l'homme, derrière toute réaction, il y a toujours un esprit. Et ça fait o sala non seulement o sala mais na ndenge po vivaka na baninga na yo. Réputation ni nos na famille na yo. C'est ça aussi. Et là on a koloba oui ozoloba makamba solo. À part église, à part pasteur, les hommes, les enfants de Dieu ba yebake venir à l'église ne sauve pas, mais venir à Jésus sauve. Comprendre, venir à l'église ne sauve pas, mais venir à Jésus sauve. Pourquoi dans le Bibongo? Mutu muso a quoi une église, mais ayala qui pasteur,
ayelaki alakisela mba na ye, ayelaki alakisa beauté na ye, ayaki alakisa batu, mais ayaki pas na Yesu te. Mais il y a des gens qui bayaki pas Jésus. Aye na église pas na Yesu. Ozomona mikambongo. Pour les lobandimi ba comment na bango ba fanatique ya ba pasteur. Donc pasteur a otenga mame alingite bolo ba mabe ya pasteur wana. Ndeli kamboza et ndeli kambo sengeli deuxième réveil ya ngwana. Nous avons compris que batu to komi ba fanya ba pasteur. To komi ba fanya ba église. Laisse-moi te dire enfant de Dieu mtozo la ndangai. Le salut est individuel. Au moni mokola jugement mokolo okotika la yo mutu bible bi mutu na mutu ko rendre compte na makambo oyo azanango et pas na nzambe. Ozomona ozobisa yo ngo tuna une question e bandeli ba sala nzambe bazo reconnaître ba enete be nepe bazo reconnaître te eza problème anini batu mususu eza kalikambo grâce mutu mususu moni grâce wana intel azanango te intel azanango yazanango te et créer pe jalousie wana babenga yango eza ka ba guerre d'esprit entre les hommes de Dieu eza mais yango wana te na ko bima na TV pour na lakisa kinga na za malamu bango bazama be non c'est l'Éternel qui justifie mais nangina lobalika moko boke mutu nyoso ayebaki nzambe akotuna mutu na moto akotuna te église kingani boya o te biso bana pasteur te non Bible bi mutu mutako rendre compte na musala salaki na samoy oyo. Pasteur, plus que ça, de la nouvelle génération, il y a réveil. Vision na bino nouvelle génération, il y a réveil 2, les animes. Vision na biso, il y a nouvelle génération, réveil, deuxième réveil, ça veut dire kozongi c'est on est là on a place nango. Ozomona. Banti valeur lelo obenginga parce que yebinga to partageaka mingi na basité obinga te musa nzambe foza na émission wana nakana kité obenginga parce que moi qui to partageaka ngo je ne suis pas là ici pour na ko condamner basala nzambe mususu bible bi celui qui tue par épée a okufa pe na épée c'est que muto azo sala makambo mabe yepé ekotnene mais biso to zana mission ça kozongisa eloko na eloko na esika nango. Non, aux autres tu es par répéter, mais quand tu dénonces, imitateur Jésus il dénonçait. Ce qu'on dénonçait non pesant non bête. Oui, qu'on dénoncer. Tant aux hommes na mabe to le belango. Lelo na ebisa que babiloko zo se passer lelo. Yango te. Ba ko déshabiller basi. Je ko misa batu babiloko na nzoto. Je ne sais pas na ebité ko misa moto ba misusu je vis ba musuko kota na sama belé moto epela. Oui, pasteur tant obeti le solaire ya ba délivrance wana. Est-ce que loko ekotaki na esprit? Moto balesi kindoki par exemple na habité na ndenge mo ya esprit. Est-ce que eko bima pe na ndenge ya physique boy? Ozomona na seki parce que passage ya spirituel na physique. To limiter nzambe te. Dieu restera le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées. Mais tokoki jamais to lobake ba chose makamusu surtout lobaka que non nzambe to limiter te muto abimisi ligorodo abimisi mbisi kota ina molimo ebimina physiquement bon. Mais pourquoi pas abimisi ka si mari de nuit abima physiquement pour abimisi ngolo zaki esprit te déjà mon esprit de mort abimisa ka si physiquement tout mon papa ozomona yango ozomona deuxième réveil foya mais tozoya na message ka moko ya amour to lingi bato wana omoni na koyana message à citoyen te ko condamner te mais ko dénoncer avec amour omoni mutu mususu akoya ko dénoncer alakisa kete ngana lingi bande ko na mingi Jésus malgré immense cri à péché zakina mukili mais il a aimé toujours na lingi bato wana nyoso bitsa Jésus za ay ko perdre te mais ko zongisa bato nyoso tu na nzela ba kota na nzela ya sali. Mais pasteur, merci beaucoup d'abord pour votre réponse. Maintenant, il signalé que le faux prophète Bazali est sur le banc. Il est sur le banc. Christo Louvandi, mon réalisateur, a signalé déjà une émission comme une souka. Quand c'est après 2 minutes, mon bonheur le vélo du Cambo, pasteur. Yesu abandaki quelque part na ba Matthieu wana yo za na Nzambe ou pesanga ba référence wana. Que mingi bakoya mukolo ya souka. Que biso en ton nom nous avons été prophètes, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Voilà. Akoyebi sabango ke na tikala koyeba bino te bolongwa pembe nanga musika nanga. Bino te pasteur ngongé pesami na ko inviter au lisusu to solo lango. Ba faux prophète Bazali mais to koyeba bango bande ko balandi na etamboli na bango. Qui abuse, qui escroque en plein jour. Tout le monde a battu mususu na ba kin awa. Asomisi batu ba bouteille ya mai, ba jus, ba tout ça, mais pas pambolango, moyennant mbongo, 20 000 francs, moyennant 120 000, moyennant 10 000 francs.
En tout cas, moi je ne suis pas d'accord. Quand tu marches comme ça, vraiment, je te traite de tous les mots, même si tu te fais appeler serviteur de Dieu. Pasteur, et monsieur Komoki Nasuka, est-ce que vous êtes prophète, hein? Vous avez rappelé un miracle, nini na praille, tu vas mon clair pour bisoto lingara bongo. Ozomona ezape moko ya ruine ezome ma peuple de Dieu na égarément. Omoni miracle eza domaine nzambe. Que kosalaka te ngai te, ce n'est pas moi. Ozomona makambo ezobo mape batu ko vénérer ba pasteur. Vénération. Prochainement, les pasteurs ils se prennent la tête, ils se voient au-dessus de tout le monde. Prochainement. Oui, Dieu aussi m'utilise. Ba témoignage nzambe. Ya lola sali ezali. Ba miracle yesu ya vrai. Eza ba makionate ya koyokanate parce que ba miracle belé bozomona na ba yokani prophétie abenge na téléphone. Eh sala boye benga ngai ba yokana batu mususu kuna ya ko témoigner ba makiona. Ba makioniste baza tellement belé mais vrai miracle à Jésus ezali yemoko Yesu azo sala bikamo tilelo les miracles tambikamo wana no lekite. Merci beaucoup pasteur. En tout cas, on a invité au lycée surtout sur la pena moi trop. Mais pasteur, ceux qui m'ont kokota en contact na yo. Numéro de téléphone na yo izani. Bon, mon numéro de téléphone est plus 243 89 75 55 415 89 75 55 415. Merci beaucoup. En tout cas, je vous encourage bokende na lignée oyo. Nakanisi ke nzambe akosunga bino mais ezala te que pour lelo na bosali le tour du monde te lobitango bo nous avons invitation na ba France na ba Belgique na ba Canada et ozalaka que bokota na bino na kati ya mulongo moko na ba auto traiter lelo de tous les mots hein. Bon moni ezali gamba fondation et loko nyonso soki déjà fondation nango base za mabe atanda kotomboli yango et combien ta 10 étages mais so fondation za mabe et ko ya kaka. Ce qui fondation muteza malama ta amati et que fondation ne wana e ko batela ye. Prophète Michel to komi complètement na suka émission oza prophète au mona kamakambo. Nzambe azoloba ni pona Congo ta lelo Congo par terre. C'est bola ba épidémie ya choléra. Batu ba kokufa ba professeur impayé. Dieu dit quoi pour ce pays? To ressemble ba église ko bota c'est ko bota. Mais tout le monde a clarté. Ba problème Congo et aussi dans la prière, tout et peut-être faut tout les matos se soulever, tout se révolter enfin pour tout le monde clair. Nzamba zolobani pour na Congo. Moni papa Sami au lobby bien, ce qui nzamba zolobani pour na Congo, nazo pe sa réponse mais na Rosalimpe bref, un prophète, c'est pas dit que c'est mal la personne qui je vois, j'entends un prophète c'est la personne ou avant na kata enseignement. Ndi on a ba bengue prophète parce que ça peut mon quoi défaut, nabi que monsieur ya to kolobelango vraiment le lezaï kaka émission mais pour na Congo question otuninga ce qui nzamba le mitaka na seki Dieu m'a donné la mission il y a que proclamer ezaka pour na Congo te bolingo parato moni pour na Congo ezo senga amour et là on me soutient amour ne sangisaka amour ne saka nyos jour congolais ko comprendre ko linga moninga za pembene eza jour émergence ezo matamakasi na mboka jour ba dirigeant ba comprendre que faut tout ça là pour l'intérêt à peuple les appels jour que Congo ego mata yango mais eza réciproque bit et puis base nyos ezaka amour. Merci beaucoup, c'était le prophète Michel P. Linga, invité dans Bissou Mokona Lelo. Je vous remercie, fidèles abonnés de cette émission et particulièrement de Fimbo News, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Je vais très rapidement saluer Dipi Zulu depuis les USA. Je salue Glody Mukundika, Mote Mayachani Kaluchi Playboy, Itokele Masaba. Nabi que surprise ça pour bientôt, Patukele Masaba, Getan Kele Masaba, Wana Libota. Je dis merci à vous tous qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Comment oublier Maman Marie-Jeanne Tounsele et Papa Émile Inaka depuis Paris. Merci de nous avoir suivis, Pasteur. T'es vraiment dans l'ingna pesaka mbote na libota na nzambe. Vas-y très rapidement. Pour réel nanga fashion déjà. Corps de Christ c'est bateau baza na nzamba solo na saluer ba grand homme de Dieu na saluer Maman Botinga, Maman Ariette Lombo.
na salué famille Peyelinga et sans oublier Monique Kaleta et na pesi ban ensemble Dieu est amour Mbote Myriam et na pesi Jackie na pesi Vianney Peyelinga Ornella Peyelinga et puis Jeff na Pamboli vraiment Maman Macha Massamba et puis tout le monde est vraiment Azala béni sans oublier les prophètes Kale Kabase les papa Mbulumbulu Joël Mbulumbulu, Enoch Mbulumbulu, et puis Nzambe Apambola, prophète Jérémie Kabantou, et puis Walesa Jacques Rema, Nzambe Apambola. Merci beaucoup, c'était le prophète Michel P. Yelinga. Dans la bagage sous na pesi bambote nanga ebele na master nanga Piska Balanda. Bambote bepa ezali Christian Biye. Depuis les USA motema ya Florence Koupiata, depuis Zulu, ya maman Judith Koupiata dit toutou. Voilà, merci. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à ceux qui produisent et réalisent cette émission Nouvelle Vision. Crisco Louvandi était derrière la caméra en même temps à la réalisation. Jires Malele, Landrine Zeza, Hilaire Clark, Choco, Ken Piana était à la coordination. Retrouvons-nous très prochainement et avec le même plaisir.